Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut le monde, salut monde entier, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur Jerry Kobetox. Moi na mobali yo ya na mbumanazo et puis garçon ya litutu kaka ndenge na yebisa bino bo continuer kolanda Jerry Kobetox avec drapeau ya Congo pour na yebisa bango ke charge ya Congo ya presse ça na maboko nanga. Tala lelo yo Jerry Kobetox na Congo check check TV ya yemoko boss ici Mutombo transfert oyo. Et péci polémique parce que Jerry Kobetox a zongi nanda kuna bango. Et ça bon te parti Kobetox. Merci beaucoup na ba image parti Kobetox na ma caméra. Lelo Jerry Kobetox a elibino analyse pe sujet et péci pas si makasi. Te ebite mo kilo zo kende wapi o papa Chéral ba mboko ba soso ba ngombe to bato. Makambo zo sama na mboko to ebite na ba couple. Moi na nzamba ebisaka biso to lingana. Et puis hier mon parle que na linga kabino nyonso tout mais na bolingo tozo comprendre côté mususu bazo boma na côté mususu bazo sala na boué lelo to na sujet ya lelo za nini patron moi na mobala za na mbongo na bien babana na mwasi pas vivaka bien azala makambu tout mais bazala na chauffeur na bango o ezaka ke mobile so za na musala moi ça za na ba course bake ko tamula na ye bake ko tike na ba course wana mais tala lelo yo mbasi lokola to ebite batonda raté pende pe bango pe baloba ke mibali batonda raté moi si azobimana chauffeur oyo bazwi na mosala et puis ba mesana na bango na bolingo ko sala ka bolingo ba ko partout o bango balingi mais ndenge ka rezalaka moyiba yibaka 9 jours ya 10e jour eza mokolo eloko patron betaki moi tour ya systématique akende boulot ndenge ka rezalaka nzambe ka inspiré azonga na palemboe amoni pe na ka réseau ningana ka réseau tambola te zo ningana ka ko ningana boye ndenge nini et puis chauffeur pe ayeba donc patron tikala ko benga chauffeur te ayena na ba transport moins rapide à récupérer et loko ya ko zo ndako patron ke nokotala boye mwasi na yena chauffeur bolingo yo wapi mwasi amoni mobali na ye mobali amoni mwasi chauffeur amoni j'espère que ma photo bozo mona wana parce que biso to kenda kamba na mona vidéo botala niveau bakangi bango sikoyo tokoloba nini na bolingo nazanga moko te na bandeko to mesana ko sola bango masolo oyo po ete to panzanteke to eba mabe uti pa nani. Merci beaucoup Pati Kobetox de la part à Pati Kobetox peut autant à Mabanga Pati Kobetox caméraman on a si ma pesi Anaveta Air France Bambo Tebele Tanti Nani Boni. Oui bonjour Jerry Kobetox Yabino Ani Rwanisa. Voilà Ani Rwanisa oh déjà bon message ne boyo ka na si ma caméra mais lelo TV baluki na si mabe Eric Arsenal garçon Popi Boni. Bien Kobe, bien Angola, Nzambe, Oiza garçon ou Djana Kande Bomesana garçon Popi, na profité pe na pe sambote na bayangai, na pe simbote na Meta Luzolo maman na souci depuis Paris, et puis na pe si sumbote na Flore Mangani depuis Afrique du Sud. Voilà, Flore Mangani depuis Afrique du Sud, na pe na pe sombote talara yoso l'arabien, et puis na pe si Janseline Gansange. Moi comme na bien bien Janseline Gansange na pe so bambote belé na assistance. Voilà, tozal siko awa Eric Arsenal Ani Binobasi mobala zile chauffeur amemaka yo ba ninga na yo pe misubo kona na bango bazo tambola na ba moto bazo tambola bazo telema na bare ba otoka mais yo mobala sombelo mutuka mais au moni mutuka wana mobala ko bimana ete kaka chauffeur oyo amemaka mobala no amemaka yo vraiment maman. Merci Jerry Kobetox. Bon au moni na likambo nyonso avant to banda ko condamner moi sous bien mobali to lukana to yebake le pourquoi au moins si wana aza femme mariée atiki li conjugal na e ma sepela bimarana chauffeur
bon na ebite ka boye d'emblée moi si mo boa fani na libala na ye aza très bien na mobali na ye atiki foyer na ye habite na ko mobima na chauffeur po ko bimana na chauffeur déjà ye moi c'est amikitisi pona nini il faut to luka to yeba le pourquoi pour plupart mibala lelo to mona ka mobali la ti pantalon to moni mobali bon responsable ye ndaza responsable ndako wana mais en réalité asala ane lo roté na ndako wana lokwa mobali asala eloko te moi ça comme un échantillon et moi si tango yaka na ndako libala moni libala eza likambo ya libala ezelo moto rozongo facile eza likambo ya vie donc na likambo ya vie esenga tango luka ko s'engager oyeba pour le meilleur pour le pire donc oyeba kozwa charge ou bien responsabilité na yo take mobali moi si poyeba kozwa responsabilité notre comme maman ya ndako moi c'est na so abima libanda peut-être na ndako mobali ne azaka ko satisfaire yete. Voilà, merci beaucoup Wadezali. Intervention Annie, j'espère que Eric Rokine a né à lobby pour na yo robaxani ni ba bibi no ba papa lem suba mono ka boye mibali o mona boye nzokande pour na ngai ndenge ya zonga simanga na zonga simatena kimbamo tout droit moi so na za mabe a mabe pour na nini que ça soit mobali asali mabe ya grave asala mwasi bible lobby na biso to zonga sa mabe liko mabete soki mobali mutabandaki mabe qui okangaki exemple moi ça kanga mobali na mwasi mususu so il faut okanaye obimana chauffeur na ye tala se placer même maliwa basi balingaka ko envier trop o envier mutuka basombelo mutuka o envier lopango basombelo lopango o envier babala yo bachona ndako nozala l'aise babali yo basepeliso bachona ndako mais nani ani alobi na kati otani alobi lem soupe boye père systématique moins. Non, systématique moi et comme ma bonne na banini wana te baza na ba parrain na bango ba parrain na bango. Quand on monique systématique moi, to mo na ka ba nso za ah maman et to papa oyo bote ki biso na libala na moni mobali na côté wazo komisa ngate na ko sandeni. Par là ba ko pesa yo ba ko pesa bino mwa nzela moko boya ndenge ni bo sala ke papa akomisa ko lolengo zo linga. Mais ya ko bimana chauffeur, moi na mwasi ona baneda ko envier chauffeur wana depuis kala. Puis en plus au bimane wapi nakasa mutuka donc ndaku donc chauffeur a moni mie ndaku ne bongine saka mutuka pa kumba mutuka ozo comprendre donc tala niveau moi c'est que komi kitisa devant chauffeur pe po abimana tana ndaku ya mobali nete mena kati ya mutuka. Voilà, et ça lui passe si vraiment tous condamné télé tingana au milieu du village moi si abimi na chauffeur na kati ya mutuka mobali pe aye kokuta bango. Heureusement chance que mobali pe abomine moi cité le mon côté mais na tout na ani question moko question na vana tout nango na pesa mbote na Alicia la force tranquille na Canada na pesa mbote na Niki la mère des garçons toujours na Canada on a Angèle champagne ba champagne belé na Canada parce que na Canada on a donc na lona et puis na kiti muke na Allemagne bibi Cherita ni so mokonzi. Maman, ce qui mobali abali yo, ce qui a commis sauté, mobali abali a pesio à latisio alliance, na quartier na bino, ba jeune fille ba ok na église ba ole la libala, ba ozongote ba tu ba ok mangenge ba ozongote. Il faut kaka po ola kisake yo, mobali na commis sauté faut bi magana chauffeur. Bon, j'ai exacté car rapport que mobile na komisarate. Tango yé mobile, au moins balibala lelo et salama ndenge nini. Botika na ngana expliquer ndambu libala lelo et comme ko salama izana ngo ba plaisanterie. Donc mobile moko ba kutena mwasi moko 2 ou 3 jours à la s'engager mbala moko. Mwasi moko atali pe ki habite. Na ba mongo ba osenga na Congo, ba osenga on dirait ba ofongo la boutique. Ba biloko ko lelo na libala ordinateur ko mosenga ma. Yo ko ba osala ngo pona sentiment. Et ça ba réalité o ekomi lelo. Bamabala monsieur esalama après 3 mois. Donc mobali na mwasi bazui tante ba yeba na très bien là. Tant ba kuta lelo lobi babala ni na bango, babiloko boyi fo ekoma. C'est que yo pesa ba époque akalo les gars qui fiançailles il y a 8 ans. Yo pesa ngo raison lelo. Non ngana bi 8 ans te bo ko zo même tata ya 6 mois ou bien une année, boye bana bien. Mobali tant amoni a olinga na débit alaxi force na enyonso. Amoni ke te yaza ya okoka. Mais quelque part force wana ye moko azu kimbiolongo, ye moko soki ngadiadia azui likasu mibali bangi ba mona mulangele kana nzela te amoni mulange ameli amoni poussière wa baki amoni eloko asala ebite ke biloko otia wana mingi pezo détruire bango tango e détruire na temps oya zana ngoti tango zui mwasi na yo boko mo fa ndako moko lelo boko mona na
bolimbisanga komona na bo comprendre na loba bomona ni lelo bomona ni lelo lobi bomona ni lobi okuno komi kase oko kano esute siko mona batu petango yena ndaku nayo ondima te kaza l'échantillon ce total base libala ou bien ya bolingo mais so ondima te oza l'échantillon mama yozo encourager ngo bomano libala lokwa mobala ngazo komane te ke esa la makamwana pa na bino je bonga no yeba ndeni ke muto na oyepa na zane muto abilemba quand on constate que zane bilembo tiki ye non, peut-être déjà bana bazan akati. Ce bana bazan akati boy bisa na otika bana. C'est impossible maman mota lingaka tiki bana ne boy mutu musaya obokola. Mais biloko o mibali ba komi ko tia tiande yango nde mutu yolukela ba problème nyonso bazana ngo lelo. Conseil na opesa mibali ezanini. Zalaka na osir na yo moko. Na ndimite moi mwasi bato kozwa chauffeur na ka bongote peut-être chauffeur wana nde mutu okomisa ye bien par rapport na mobali na ye. Mobali azani na mbongo na yazana nyonso mais akoko satisfaire mwasi na ete. Libala base nango ezana nubana te pourtant to linga na bana bayaka na sima bayaka ko accompagner bolingo libala base ya libala eza mwasi na mobali na mbeto bo excusez ndé na lobi bon na lobi na do base eza wana siko na base wana soki boyebi ko fondement wana soki boyebi ko fandisa ngo bien te libala bino bandoza ngo kana ba problème pour moi si moto linga za échantillon na ndaka mobali moko boy ata mbongo ezali makamnyoso ezali mais soki osimbe bien te yeba ki otengama siko amoni ke olia ki etengama na libanda malamu atengama na chauffeur. Bon chauffeur et puis na lupangu ya batu maman. Ko acquiser li conjugal habite to kena mutuka. Asali le qu'est-ce qui prouve que ba kota déjà pe na ndako déjà. Soki ba kota na ndako jelimbe ba kota ki. Loka ba kota ete seke baza libanda. Voilà, merci beaucoup Eric. To so la pe na moi muke. Le msusu mobali ya beta moi c'est loro moko boye. Moi ça bise na bete ya mbala suka. Parce que basi ko buka na te ba bete ka contre des arts ya parti ko betox. Yo bete des arts ya bete contre des arts. L'aime sous moi ça songi ici bah match que Bible si biso moi si aza musungia mobali so mo nga mingi na ke na Bible pour na préparer ko za la parrain et on nga na zonga mingi moi Bible muke bon comprendre nga oui donc mariage et ça la makana na trois verbes trois étapes quitter s'attacher et puis devenir tant moi si na mobali bolongwe pa na bino bo s'attacher bo komi une seule chair lobi bosali libala ndenge ni boko se comprendre ete ke oyo caractère ezala ki boye oyo caractère ezala ki boye kasi ndenge anya utolo bale msuba umela ete na ki fiançailles zela ko umela ete na ki fiançailles na bité déjà mona muto alingi mwasi lelo lo babali ezala ate ko umela msuba za pe ba 2-3 mois moi le temps au side na ki fiançailles 2-3 mois c'est normal faut ba moi c'est moi mingi mobile pe faut ba pe moi c'est faut ba mobile moi mingi vous comprenez ko ça la fiançailles za ate ke 8 ans 9 ans, 10 ans, fiançailles na logique et ça la 6 mois, point barre. Biso tomo comme sango ba année par rapport à moi misolo toza nango. Au moins moi si wana zo continuer ko loba azama be pourquoi ayebo sunga mobilité. Exemple ndenge nazo zonga na likamama na zo loba ya faiblesse sexuelle au mobile azana nango. Tant mo mobile na faiblesse sexuelle. Oza moi si moi ça la ba recherche pour na mobile. Moi ça la ba recherche pour na mobile. Et là les gens que alukata ba minganga kwa dise atuna bango na ko sani ni pour mobile nanga azala boye potala boye na li azokomisa ngati omoni ke bande ko kwa bete lo mbala suka na mobile ya kangena mutu non eloko mbala suka te poso mobile ndo komisa na bite soki babota seke mobile ndo komisa yi omona eza tamsusu ke moi si envie ki ne chauffeur pour moi micro to ba style moko boye mungamba azoleka patron aspect so et comment ba bongo oh m'a pena ke mungamba mo boye awale kani patron aspect exemple bato to banda benga ba mukala spe le ba benga mo ba biro nga mona ba chauffeur ebele au moins chauffeur azokumba pa boss mona pa ke chauffeur allez boss malgré ba veste mais chauffeur a beti pena au senti pena ke ça va so mère pas parler pe a koka bongo te ami pesi na chauffeur ba guna nga pena na salaki ba guna ya salaki erreur pourquoi comme ça fait mobile no lokola moi le chauffeur oyo zolula wana. Voilà, merci beaucoup à Tokendara vraiment na simangonga totuna ba dernier conseil na bango parce que epesi pasi mobali aye kokanga mwasi na ye na mutuka en tout cas epesi pasi bino bato pe bolandi biso bo komana ba email na bino ba commentaire na bino bo bisa biso mobali azotuna acha mwasi libanda na biloko bongo pena a bando ko kotala mwasi na miss mobali azotuna bongo to alimbisa ye to ebite. Et puis tu retournes à ma dernière question, moi si Balimbi c'est pas mobali, ton nini.
mama ni tokena liloba suka mobali azotuna aboya mwana mwasi wana to na pona problème wa salili. Ok, merci. Ce qui est pour Nangai, et le roya au Lucas Sala, aïe bananu, le pourquoi au moins sinae a triché. Ndé par rapport na koye bango, a trouver solution. Na likambo kabona na bango et dépendre na mobali. Mobali a kuta moi sinae na mobali mususu na mbetu. Et la cité qui il faut boyer mbala moko. Yé moko ota la paramètre. Mais Bible zolo bango peke o benga na moi sinoka so kangene kobo ba kangene kobo. O benga ne tout comme o limbisai. Bible lobi robengane ro limbisa et dépendre na mobali Bible monem to baxi na Bible te Bible lobi recouper pardonner et dépendre na yo mo mobali so ko monike na limbiso so monike o limbisa te o meki ko longola me ngana olinga ki ava yo kabwana mwasi wana lukanu oyeba mwasi wana abimi libanda pona nini omoni ayeba nanu le pourquoi mwasi na kende na libanda et puis mwasi yango ya ye tango azwaka mwasi yango bazwaki tante ba yeba na malamu. Peut-être bayeba na kina malamu te na pressé ya ba 3 mois pour moi ça zale pas na bon mobali pas na bango na tawana oyo osala ba navette moi ça ko bomba pe caractère mo boyo ko za mambe habité na luka na se camoufler tant on ya na ndako bon na bimisi manzaka. Voilà bambote na yo. Merci mbote na ngai pa ya Jires Massamba na France mbote na ngai pa ya Vieux Timothée Sapa na France na pesi mbote belé na Suisse pas joli lukombo ba joli. Merci. Voilà, merci beaucoup Eric Arsenal babo yana to mobala limbisa nde ba l'amour supporte tout mobala kangamisu atalaka mwasi na ngona lingaki to bossa na ngole ba ya Noël. Double page, l'exa page. L'amour supporte tout toboité. Mais comme atina ba niveau ba chauffeur liko ba mutuka te. Omoni ngana lobana na mobali yo kanga ndeko no mobali na zolo bana yo. Omoni même mutuka ona ko kanga mwasi no na chauffeur na yo na kati. Komata ngo susu te da mutuka mababe. Oh, mais oui. Omoni chauffeur wana à partir ya lelo po nga longo na musala po ape capable ya mekania me makwana ka sali so accident na ko ya bikini yo kufi po atika siko na mwasi bien lisusu. Ozomona. Et puis moi si ya libala art oyo a sali devant mobali na ye azomekte siko za libala te. Oh. Oui. Mobali a pardonné. Zela, mobali a pardonné na sens nini. Mobali a pardonné moi si so ki akuti exemple na mobali moko boye libanda o mobali wana ebité. Pour preuve ane ko fa loba boye. Moi na mobali ko banga raté so moni moi so ba déranger na mobali mususu nzela banga ka mutu oyo ayebi moi si na bien. Omona na minute o mobile osani il faut banga chauffeur pour mobile ayebi chauffeur bien so que ça qui moi ça coucha ki tam susu na mobile musu libanda o mobile ayebité ako ya limbisi na ya papa limbisi na ça pour ayebi ne garçon na te mais ake ko sala ngona mutu oyo ye mobile ndako futaka pour na nga conseil saka ake abenga na ye papa boka bwana bo sala divorce makamba o communauté de bien ezate ayaki maboko pamba azonga maboko pamba oui ayaki maboko pamba azonga maboko pamba zongi sepena a raisonner azonga na kolaela mbetu na bango balala ka 5 personnes bana basi chambre moko balata na bilama na bandeko ni po yoka pasi ata basenga pardon kolimbisa lisusu te. Voilà bambote na ona banani. Oui bambote na nga na pesi na boss Sibu Mutombo depuis Allemagne. Boss ya chaîne biso Congo check non c'est la carte téléphone papa na pesi mbote na Janceline gas maman ba bisou la sublime malga pimengelo mo bena boaki kaka libanga po esala bien meta luzolo maman na souci depuis Paris na pesi mbote na Meradi la collection Mbuyamba depuis Cape Town et puis Lasmi na bosanité Flore Mangani manager na ngabisina kalata na beta tour na Johannesburg. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, si j'ai eu des dérangé, bah te belé pesi bango passe. Comment moi soit comme mana chauffeur. Tout ce qui est le débat ouvert. Babo ya moi si wana ou comment. Ba kangi yo na mobali mosusu mobali na yo na mutuka bongo. Donc to éviter ce qui ko pesa ndenge nini to et ko sa ndenge nini. Mais biso to sali oyo bino bo continuer ko komela biso na ba adresse email na biso wana to na ba commentaire et ça la bien. Voilà, botika la toujours scotché et branché na chaîne Nabino Congo check news, Congo check TV, Congo check TV ya boss Sibu Mutombo. Boss la toujours branché, boss abonner et puis bo partager ma vidéo, bo aimer parce que Jerry Kobetox de retour avec drapeau Congo. Na PC joueur azarami baleka na Léopard parce que ba joueur belé pe ba soli sangate. Les mamabidi l'international ba mote belé puis Bobo Ungenda
Talara yo sélectionné na équipe nationale. Yaya leka bata Fifi, ya Fifi Ungenda na peso bambote belé, na pesi mbote na français ti yo muto yebisanga Jerry Kobetox ko ma PDT IST za $3000 $4000. Donc jour J-6 na zo yana na aéroport ko zoyo, talara 20 kg 30 kg mo zo yana donc et on sala bien na pesi mbote na ba ami na ngani surtout ya Facebook bo supportanga ya mon na Facebook parce que na za matu moli na pesi mbote na Sylvie Diakuba la parisienne moi na matete na pesi ba mbote belé depuis Paris na pesi base na nga ya IDPS na Londres tala ndenge na nga na bosa na bango batu muntu oyo ba auto tindela nga Edge 6 base na nga ya IDPS na Londres Coco Gabana et puis na pesi mbote na Bikou Lebrun na pesi mbote na président Chibaba Benda, président fondateur à base à IDPS. Donc à Londres, sur la masola IDPS base des Amoko. Oyeka wana na Londres na base à IDPS pour vous contacter et ça la bien. Salon Interstar na Londres toujours et puis na PC JP Wello. Mon collabore à Zibor na Londres toujours. Pour Londres Mikolo Makambo. On a un numéro to comme oui, on a un numéro de contact nangezara plus 243 81 76 53 020 81 76 53 020. On a besoin nanga après ça on va conseiller pour féliciter nga et puis na osenga papa moi si na saloba désert benganga to so on a l'action no boy la moi si na voilà na pesi mbote na esika oyo lolo ker esika au terrasse bayamba biso et sali lengi plateau bomoni oyo merci beaucoup et puis na pesi mbote na S ya munene donc na pesi ba mbote belé Pati Kobetox merci de la part na yo nengana bosa libanga na anaveta Air France. Donc on a pesi bambote voilà on avait à Air France de la part ya Pati Kobetox. Bye, on se retrouve dans l'émission Koya pour Jerry Kobetox toujours drapeau Congo na Kingo na onsa la bino musala. Ya boy na Congo check et zala nango mais Jerry Kobetox aye. Bye. Congo check TV. Yasi ba mutombo. Congo check TV. Yasi ba mutombo.